Ebokana yo etamisaka ngai ata natanga pasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai ye oye azali nzambe nzambe na bolingo enoyoye nabengi ebokana nzambe oyo manana ye bonjour. Surtout maman, il y a un nid. Ma vie, est-ce que vous allez bien? Votre deuxième maman est là. Maman la bino aimé le deuxième maman la bino. La personne bino bonjour. Mbote la bino. Abarizeno. Be toi la bino et hello, how are you? Hi, Nia. What do you want to dire? Je te fais des gros bisous, Fleur, qui sont mon fils. Je te fais des gros bisous. Voilà, ma maman, il y a dit, tu vois, que après nous avons bonne humeur. Les lots, on a cassé ma cousin à bisou. Et monsieur, une femme à la maison. Les lots, on a dongo, to bengi, gombo. Les lots, on a dongo, na bisou, to bengi, gombo. Dongo, c'est la socola qui a mon mère. Pour la main, c'est la socola qui m'a beaucoup dans ma tête. C'est qui voilà. Notre colon pour la deuxième fois. Donc la biso ya ngoyo na sikola qui a déjà kitoko vraiment makasi na ba que il est une façon de faire à manger na kasi que na sana vraiment donc on va les biler mais le sou na za kolamba ka donc awa na za na viande fumée autobili cotis awa na za na ba cotis na biso na sina sikola yango très bien pour un mouza na mo mabele hein na sikola ba cotis na biso très bien mais na sikola yango na sikola yango boye ko sikola yango esilité il faut na chango ma ya moto. On a le mafuta ezali bakoti seza nyama ya ngulu nyama nyonso batiaka ye ma ya moto mpona kolongola bola plupart ya mafuta tia ma ya moto surtout aza na mafuta boye nazangaka ma ya moto te bomoni kusemilinga ngai ma ya moto nazangaka te bomoni ma ya moto bino moko bomoni ngozobimisa voilà voilà. Viande na nga yango wana omoni yango bakotisi na nga nasi na kati yango malamu na sokoli yango malamu sokona chango na kati ya mai ya moto tozela kaka mwa mokeleke te omwa mafuta elongwa soki mwa mabele ezalaki ya par hasard elongwe voilà nyama na biso tozolamba bakotisi kotisi oyo tozolamba yango na danga oyo bana ngo ata na midanga kotisi tolamba yango na dongo na biso yango dongo yango tolamba na kotis nacha moto napelisi moto dongo tolamba na kotis dongo na biso yango na kati matungulu na nga na kati ndembi na ngai na kati poivron vert na nga na cube na nga na mopanzi leo na tomate ya comment ça s'appelle le na tomate pelée na tomate pelée parce que on a besoin ya moins couleur on a besoin ya couleur na kolamba na tomate pelée yango na chewana na kopesa merci mingi na ba mama mingi na pesi bino merci ba jeune fille na ngai merci ba jeune fille kaka te na mibali pe na ba papa ba ko na ngaki maman Eliane nazaka scotché branché nazaka wana pona motala émission pour le mariage. Surtout une femme à la maison. Parce que une femme à la maison, une femme à la cuisine. Bon, quitte. Ah, dans le bibo, on va suivre les guides, ils seront à salir après, une femme à la maison, une femme à la cuisine. Abi maman ni tout émission une femme à la maison et apprendre moi c'est nanga makambo ebele nanga yimo na koma ko sala ba plat et loko na sepela kana yo et mo na ba plat so ba congolais okina na ndinga ba plat ya mindele oyo sala kaleti ya mindele wana ya ngana landa kanga pe na koma ko sala na seki moi c'est nanga surprise moi c'est nanga ki musala na salele loso o lamba ki na soso wana c'était très beau mais bité so zaki lokwa ya yo papa fait les alais ka mingi wana. Voilà, et c'est mon anga, il y a que nalobaka toujours. Attends, 3 personnes batalinga. Maman, il y a 3 seulement, que 3 personnes. 5, pardon. Nalobaka 5 personnes batalinga. Et que 3 personnes. Balandi makambo nga na zot sala. Yonde senga motema nanga. Pour nalobaka boye, moi je donne ce que j'ai. Et puis on apprend tout le jour.
napesaka oyo nga naza nango napesaka koseka na ngai napesaka bino esengo na ngai nalakisaka bino savoir faire na ngai yango nalingaka bino bozwa awa nalingaka bato akanda te awa so oza kanda ekosimba te tokoyokana te mpo mama oyo ya nitu alingaka bato akanda te o mameli ete alingaka bato baza sympa bato oyo baza gentil kanda ememaka bato na lise likolala kolamuka eza moko habitude te o moto kozala moto akanda olali na kanda ntango mosusu mpe ntongo etani olamuki te okokende wapi ifo kotala bomoi na yo okokende wapi otala bomoi na yo fo kokanisaka makambo wana nyonso ntango ozolala na kanda olali na kanda bosonaki na sheri nakolobisa ye te azela ye akomona nga nakolobisa ye te azela ntango yo okani elon propose de discours ntango yo okani ntango mosusu na butu wana nde krist abandaka kozwa molimo na yo mbala moko okende wapi okeli fele soko olali na esengo saint esprit soko azotelengana atelengani ntango oyaka na osala nini apambola ya mpi oza moto ya esengo voilà tomoni sokolaki yango bien yango natie na mai ya moto nakomi kobimisa yango na mai ya moto mpona nakalinga yango nazotia yango a na passoir pourquoi parce que nalingi ebimisa mai mpona mai ya edérange mpe ntango nango te na moto naya kozika te façade yango nefumuka ndalingaka façade so façade eziki mabe fo kobatela façade eziki yayayayaya wana mobulu onotiango a mpona mai oyebimisa mai nango bien poso yango nika a natia moto twa mai ekosotele ngai eyabimisa nga façade pamba nakanisi bomoni ke viande eza ebele par rapport ya légume otobengi dongo nga nde nalingi bongo nangi viande ebele légume eza nango ebele te viande nanga eza nango ebele soki olingi viande moke légume ebele kaka ndenge olingi na ngai nalingi boye nangi viande na ngai ebele légume moke omoni so osukoli biloko ndo boye surtout so tiango na mai ya moto oza vraimen assure ke biloko nango mpenza elongwe mbindo malamu mama sokolaka viande na mai ya moto neti baviande ya boye viande okosukola na mai ya moto te eza viande ya brochette yango nde osukola na mai ya moto te baviande na biso mosusu oyo nyonso mai oza respe te voilà nakobanda nanu nakokalinga viande voilà nakobanda nakokalinga viande avant sa makambo nyonso mo eloko ezangaka te mpona façade po ezangaka te na cuisine toujours so ozotia viande na moto zala nango so moi kaka esali otika pa ozembala moko po kobatela elongi ezosala libala omoi ndenge ebandi napesaka kaka boye voilà tokoki boye ezikisa nangonga te viande biso ebele namoni dangwadangwa ata penza ebele nini te namoni viande ndambo kotikala edongodongo eza mingimingi mpenza te viande nano tokosalela eloko mosusu ngana bino bokunaka tolabela ngo eloko mosusu voilà ate viande na biso na moto voilà nazala choqué bandeko nakenda esika moko quelconque ya quelque part nakenda quelque part ndeko mwasi azwi kaka bakotisi oyo asokoli yango asisi kosukola yango atiango na micronde atondisi micronde ntina suka micronde tourne
abimisi atie wana kati atie matungulu oto dianga bingai ile mitu capital nalia te o te omoni kotisi ndenge ezaka boye ezaka esi ebele nalobi nakolia te nakolia yango te eza biloko eza mopesi ifo kolamba yango eya te mpo basi bayiti yango ke ifo kaka olia yango ndenge wana ezaka komisi kaka problème ya sante. Voilà kotisi na biso sina atia wana na moto mingi wana voilà kotisi na biso atia wana na moto wa voilà sikoyo nakosala nini nakotia ndenge natia wana na moto boye nayebi ke ndenge ezokalingama boye ekozala na gumu ya kitoko apo nasangisi gombo oyo tobengi dongo natie dongo na kati voilà natie dongo voilà natie dongo na kati ya biloko na ngai nakozela mwa mokie mwa 3-4 minutes mpona kotia biloko mosusu natie dongo voilà dongo na biso yango oyo dongo na biso na kotisi eza kobela ensemble dongo na biso na kotisi ekobela elongo. Alors nasali nini nakamati matungulu na biso natie matungulu yango wana ndembi na biso natie oyo poivron vert natie bakotisi oyo ezalaka deja na mungwa lokwa nayebi ke natie na bamai mungwa elongo natie yango mwa cube nanga moko nazwi nasali nini nazwi tomate nde nasala tomate pele natie mwa tomate pele nanga natie nyonso tu te ndambo etikali natie tomate pele nanga nafiniki yango natiki yango esala mosala oya kotala yango tout à l'heure totika yango esala mosala nango. Voilà, na fongoli quand même biloko na biso totala natia yango quand même nini ebala tobalola yango sikoyo nini nasali yango boye bouille ya gombo ekota na viande bouille ya viande ezokota na gombo vraiment ko ezosangana natie mai te bomoni ke natie biloko natie nanga nano mai te naotala nano qu'est-ce que ça va donner nakotia quand même mai biloko elema mais jusque là natie mai te natie yoka yango moko ebela lano yango moko kaka boye voilà ebela nanu nakotiango mai sikoyo te natala nanu évolution nango avant kotiango mai gombo oyo kobela mpenza gombo ekolemba bien na kati ya viande donc bango nyonso bakose mélange vraiment na kati wana oyo ya gombo ekota na viande oyo ya viande ekota na gombo nakotia nanu mai te ano kotia mai bomonake natie mai yango na finiki viande na nga mosu mpo koyeba kogardaka balima bien viande na nga wana etikalaki yango saki congélation yango nabombi viande na nga jour na kolamba yango tolamba yango kaka na bino batitela angolaise jour na loba viande tolamba yango na bino kolamba yango na bino n'est-ce pas ma copa de moi mame génie mongai ya papa mongai tolamba yango ensemble ya metela nga na Toulouse tokolamba yango ensemble nga na bino ensemble voilà elenge ezawa botikaka biloko ebloka elenge mo ezali awa nga pilipili ya kobweta nakotia pilipili ya kobweta tout à l'heure biloko etoka na pilipili ya kobweta na kotia voilà bomoni biloko na biso yango namoni mai esali nini mai nango oyo eboti mai nango ekauki mpo natia mai mavo natia mai nakotia ai natie ai
kolinga ai te kotia te. Mai nanga moto toujours, nanga ba toujours na mai ya moto. Je mai nanga. Nanga ba toujours na mai ya moto mai. Voilà. Voilà. Nache ai wana na suka pwani. Kuna ni ai wana abela na yoka buna ye. Buya ai ekota na kati ya viande. Ya bomona che ai wana mwasi koyo boye. Kuna yoka buna ye na kati ya viande. On a raison d'acheter ici quoi. Donc on peut les badel mais non. On dit qu'on a la viande et yo canadien, voilà. On a acheté ici quoi. Ah, puis c'est moi solo mala mon ko. Ah, c'est Randing. Tu vas me Hollande. On dit tu la aïe hein. Wow. De là quand on a boire tu au boita. Pila kubueta, shaba mbui, pila kubueta. Watu bakoma tozana pila kubueta, pila kubueta litandile kama ika. Tanya izokuta, tanya. Moi pipi na on a sokoli de piment. Voilà, cela aïe. Sokoli de piment. Il faut nini nanga gombo nanga alemba. Abakse même qui c'est même que bon on a ligne voilà la fini qui gombo na ngai allez to c'est là bella voilà donc les autres petits quoi bon moni les autres cas non les pellites mais pellicule les années tout ai pe ça les tout donc tous les qu'on a vu sortir bella comme les autres kitoko biloko donc les autres vraiment kitoko magnifique tous la épée là c'est belli après to kanga moto et donc on a vu c'est belli quand on a maman il faut qu'on lamba il faut tout lamba très important une femme à la maison une femme à la cuisine moi si fait ba kolamba c'est important ba papa mingi ba linga kende kolia na baba ba papa ko kende na banganda ta musu mona mamoza négligence kolamba na kati ya ndako kwa kezelo ko ba négligence dès to négligence nzoto te osukoli nzoto na yo tie poudre na yo tie mo crayon oza ko embellir nzoto pona ni po soki papa bimaki era ozonga akotoza ngebu akotoza kitoko asepela na yo ya pe ninga moko pe na cuisine il faut kolamba bien parce que sozo servir mobile no bloko eza kitoko e ko pesa esengo ya kolia mais ce bloko neza kitoko te okomona mobali azokende kolia na banganda mona pe na faux papa azuma makango azuma katolakedi moko katolakedi olamba bien yo na ndako négliger kolamba yo na ndako soko labi biloko bobia ye mwana saka semul na ye parce que va na Facebook o saka na Facebook parce que va na WhatsApp o solo là OK makambo important oza ko négliger rien n'est acquis sur la terre le mariage n'a jamais été acquis. Le mariage n'a jamais été acquis. Nakata libala, moi ça va devoir révéler. Yangona na libala, il faut moi si oué ba toujours améliorer pour la ligne. Libala na yo esa nene et bandaka malam. Voilà, tu vas voir les au saranata. Ah, et puis c'est vraiment tout. Donc on a fait pour tout. Pour tout monde avec ça nene. Voilà, tout. Et on la calamité. Voilà, bon la biso ya mwana na ngepa na sumanda bwa para tenir sur le panzana kuna bo ba mbuma gomboti ba graine comme bimato bombo penza kala mingi te azokita naye voilà bombo kala te azokita bombo mukie viande ebele ninga na lingai kolamba lelo na lingai ki viande ebele bombo mukie dongo eza nango mingi te mais viande nde eza ningi voilà donc balo ntongo tofungola eza tosala nini totia komona biso na sani tomona ndenge kozala ebeli voilà kala mingi te ezobela bomoni niveau ekomi kala te azokitisa komona biso na servir yango na kati ya sani voilà dongo na biso abeli fo kosala attention na pilipili ya mobesu pilipili ya kotela ye ya mobesu nazoyeba te soki akie na base aye so na bandu so mpe na mbuzuma ye toka biloko na biso ebeli dongo na biso
abeli ndenge mpenza nalingaki. Totia ye na sani totala ye. Mami. Voilà. Natie viande na ngai ebele. Dongo. Ok. Voilà. Biloko na biso yango na sani. Ndenge bomoni yango. Yango dongo na biso. Voilà. Plat na biso ya lelo yango gombo dongo avec la viande fumée, viande tobengi. C'est cortis. Viande de Belgique wana. Voilà maman, bandeko botalinga bandeko batali voilà biloko na biso yango na ebeli yango wana na nzungu. Biloko na biso yango na sani na servir yango za kitoko makasi. Ozikwanga moko ya mungwele. Osomi nsafu baboli safu. Mama eke na mama. 1m95 a bougé te. On est kitoko bongo voilà. Pona lelo na kati ya makusa na biso to sukisi wana biloko na biso na kati ya sali bomoni yango vraiment eki vraiment repas moko za simple pe facile ya kolamba yango. Soki nanu osabone te kende okende ko s'abonner na Eliane Nitu TV. Eliane Nitu TV préparons-nous pour le mariage. Au fini par la liboso au s'abonner mbalami baleta ko fina il y a question activer cloche de notification. Pourquoi? Parce que ceux qui Eliane Nitu TV a publié émission yo sala nini au mon émission. Merci beaucoup na bino so bande ko na ngai pour vous disposer tant na bino pona ko tala to pe pona ko yokanga. Ceux qui peut tali répandre na biso to elubu na biso to pe émission tali sepelisio au kamati au partager pe na bande ko mususu ndeka na baki on apprend tous les jours. Quand na baki Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nza mkalusaku muna nzamba nipe chenel bala betumons. Bye bye.